Bienvenue dans votre mission Canal de Star. Votre mission, l'émission qui fait la promotion de notre culture. C'est bien votre humble servante Naomi Moussa, Air Force One. Salutations déjà à l'équipe technique. Je vois Jean Bilongo, je vois José Fantele, je vois notre boss Dave Moubama, John Lumbila depuis les États-Unis, Betty Masengo, dans Oyangai na Motema. Voilà. Aujourd'hui, exceptionnellement, je reçois pour vous dans le roi. Voilà. Aza mannequin et puis Aza père éducatif. Entre-temps, Ana m'a amené bele salaka. Voilà, Tomeka un peu kosolo la naye. Abete la biso histoire ndeni c'est pas ça ka. Neni donc mamboze belé ba fan nanga boza toujours branché. Merci na confiance pe fidélité bo pe sangai. L'émission Nabino et surtout ba fan nanga o baza partout bo s'abonner vraiment bo s'abonner na site Nabino Canal Future News bo za de site ngawana Naomi Moussaï votre humble servante Air Force One le colonel le colo. Voilà, je dis bonjour donc. Bonjour maman. Bonne santé. Très bien, très bien. Santé ça bien. Ça bien par la grâce de Dieu. Voilà. Donc un mot na bat Holanda biso de partout. Bon, na pesi mbote na ba Kinois nyonso, na ba Congolais nyonso, pe na pesi mbote na batu nyonso baza Holanda biso. Na lingi bango mingi bango nyonso. Voilà, batu nyonso Holanda biso de partout, donc a lingi bino mingi dans le roi. Voilà, donc ba fan nanga de partout ba na posa ba yeba. Musala oyo ya kipede. Ubandango bandaka. Ubandango donc année nini. Bon, en fait, nakoki koloba boye. Tellement bobenga ngo musala ya kipede pa na ngai eza musala te. Pa na ngai eza musala te. Soki bolobi nango keza musala na okama. Abongo sikoyo mwana oyo aza banda bazage aza lokola mwasi azosakana na bana basi. Wana pe azosaka musala wana. Donc pa na ngai eza la musala te. Donc musala oyo yo nini kipede soko oba kipede ezali loko ezala nature ya mutu. Mutu abota makanango. Mais tellement que azokola bozoyeba te. Azomi bimisa nanu te. C'est pour cela tant comme na âge comme akomi sikoyo indépendant nde boko ba ke aza pede. Mais normalement depuis bo mwana net ngai bana bo mwana ngana sakana kana basi. Na kolimi na basi. Ba je na ngami na sapi ba ja makasi te. Na sali mingo ba je ba makasi ko bunda na sali on te depuis bon mois ce ko yebisa ngeza musala ndeni eza musala te mutabota makiza nature moko mutabota manango ndetanga comme kokola akomi kokola yango pezo kola le fait qu'azokola ezokola maintenant eza na batu mususu oyo tanga koli le fait que ba remarquer yango depuis le bas âge ba meki ko meka ko pesema direction wana ezana terme na biso moto benga bango pe o mona ke oui azane mobali normal azape na makamso normal mais ba symptôme wana ezala kaka terme ngo ezaka terme wana to benga bango bon baza lokwa ba mari bongola donc na boyo mona mobali a mi bombi na ye mais quelque part pe asala ne pede c'est comme mukolo boko yo ke tana lisolo to na likambo ye pas la pede akoma pede monde okoma net ngabe depuis na tangu nazotanga même bana classe ambiso wana benga nga yado banda na classe yado mais wana benga kaka femme d'affaires pour na banda oteka te ba bonbon ba biscuit moi yo ka vana école femme d'affaires non mke mais ba opesa ba benga femme d'affaires na ndeni bana mke o def sama ba bombo ok na classe o def sama ba nini bo donc na sens wana to bota eza musala te ke ba sala ka musala mo eza eloko o mutu déjà bota mananga kati na ye maintenant if le fait que azokola yango pe ezokola nde tango koma na âge moko boye au monde vraiment que oui na komi nanga indépendant oui na kokosa on na kokosa siko eza na ba parents mususu pe soka comprendre que moi naza bon oui ba omeka ko encadrer mais même si pas ko encadrer bongo ako bana ko sala yango en cachette
en cachette on peut te yoka pe bamususu okuna bakenda pa na mama banga yebe kazala yango mama bango kuta piquer crise okuna mama bango kuta sala kiboyo et pa babengana ki e po ba yebe aza bon tant que ba remarquer on dana ki mukolo mais le fait que tant azaki mwana muke azaki dana pratiquant donc izala musala teze loko mumu tabota makanango donc c'est ça na kokolo. Voilà, c'est bien répondu. Dans le roi toko tambalamo na kata solo na biso mbalamoko siko ezalaki ezainde nini riton siko santa ki yango penza ki ende na boye na ba mobali penda esimba te na ba mibali pembeni nanga ba camarade nanga mibali e simba te fona na kana ba camarade basi so ezalande. Bon avant tant nazo kola ceux qui mutameki ko déranger zo mutameki ça moi ba jewana kwa banzoto boya moi ba jemo ba boye na bando ko funda te yabitumba te mais ba jemo bo moi ke amsu bo ba camarade te to bo tana moi ya moko bazam plus que moi âge avancé que yo mais ko ça ba jemo boyo yo quoi moi ba jemo boya moi ben intima simbo parti mo bo na ko na bando ko funda o simba ngo boy po nini bon na zana nature wana mena miyebite ke na za yango omona mais combien na ba âge mususu tant âge ya adolescente yaka ba ninga papa batu mususu pa bana mibali âge adolescente yaka ke tant adolescence ye il aksaka ke akomi koluka kolingati akomi ko visionner ma fille moko bona coin mais pas dans ce que zaki le contraire donc comme tant on a comme na ba âge mo ba adolescente ou puberté comme il y a vraiment âge à puberté voilà na komi ko sepela moi qui naza nanga na camarade mo ya mobali donc pas nanga soki naza likambo moi qui na yebisa on camarade da mobali ke camarade nanga ba camarade nanga ba c'est ce que camarade da mobali na bana zo bango autrement non que camarade moko boto pas to beta parcours ensemble les a ke bo ya osakana te mais pas nanga camarade mo bana bana ko zoyer lokola chéri moko boy mais non nazala qui vraiment na comment je peux dire nazaki vraiment na moi ba comme tout na moko boy ba question comment na koko c'est mais moi moninga na moi sinon monoka normal non monoka camarade kaka mais ce qui moninga na mobile za pembeni nanga donc nazo sentir na lokwa moi eloko mo boy maintenant tant na ko koma na âge moko ya ba 16 ans 17 ans nde par rapport kaka ya kamango zaki na camarade ya na ngai biunga na lanzi bon ye asada mkolot tanga na zada na ba 16 ans 17 ans ye déjà ko na ba 20 quelque donc ye déjà yebi ne ba via ngo a message déjà nango mais a comment est-ce que otake mona zo kola mona vraiment zo ya sika zo ya okola sika a comment est-ce que komeka ko approcher ngai maintenant il tant que pe nga zaki camarade ya na ngai na mekaki ko na bana meka mingi ko lâcher moi muke ande ko approcher na ndeni na ne ke bo za ba camarade ye pas aki PD to na ne ke azo au mwasi azo nga lokola mwasi donc monta muto ya envers yo la ba ke oyo connaissance na ye ni relation azo ya na ngopa na ngai connaissance azo luka eza ya ki camaraderie te eza ni maintenant tellement que ngape na yebi makamna akati te mettons que mukolo po déjà na âge déjà ba 16 ans 15 ans 16 ans ozo déjà comment comprendre da makamo ba yela ngana ba lire mo boy mais le fait que ngape na zako kola lokola moi si moi makamna ngai moi propreté moi nini na baneda komeka dans les rois swag na nenga mukiete swanta ibele yango na bandaki merci yango na bandaki komeka ko na bandaki ko comprendre maintenant na bana esko kolashe po do yondang no bakili kama to bota manango po ngape na bana ko mimo na kwa mwasi na bana ba vanke ngai pe ndi na bando ba ke ngai avant na linga pe nsa ifuna sisa na class na bando lo ba pe bongo omande ba izamba fi pe mso ba ke ngafa fa na linga fo bana sisa class ngape na bando lo ba bongo maintenant na ba acha ba 15 16 ans to tembo na ba camarade msusu omona ba couple menga na anga moko. Donc j'étais déjà gay, nazaki déjà PD mais nazaki na pratique wana te. Nazala ba camarade ba PD. Ngai moko nazala PD na ba camarade ba basi na mapende ba olinga. Mais ko ngai na mona ko na mi bomba lo ko na nzi anatanga nanu. Omona natanga. Nazala no boye. Dans ce sens là. Na bano ba question ko na âge moko bona ko mona vanki po na bando nde ba conseil na mwana il faut ko zana ni il faut so comme des gens majeurs ndeko ko yeba nzota mbali bona bodo ngapi pona ngana bano ko zongo penza bongo na bando mona vraiment que oui ngapa ko linga vraiment
il faut vraiment nasisa ka classe même si que tout ça wana ki nazaki mobali normal donc pas nga c'est que na ngina zaka na nini wana ke avant na linga il faut na nasisa na na diplôme et dans ba sens wana de na bando kinde ti na yo comme na ba âge moko ya ba 19 ans je donne ba 19 ou 20 ans za jour anniversaire na ngai ndeli kaka les mêmes camarades ya na ngai yeni mta encadrer nga na campus donc yemi tunga za lokwa boulé na ye le fait que tu as comme na G1 na kena na préparatoire et na comme na G1 ezaka na yeba ngona ezaka jour anniversaire na ngai nde ba bana déjà ko sala ba avance p maloba moi mboke bobimi boke staff nde taka da mona da 19 à 20 akoli déjà abandi siko ko yebisanga sepela na yo na linga ko ngai msi bonzila na tala na on se ka bona tala na parce que pe oui na ba masolo pe ba mon po banga mo makambo ndenge ezala par rapport donc si tant pe na moni ke oui na mesana na epoto to kenda ki vomata ka kwa inane na ndambu to zalaka na ye donc ba parcours moko bo pe na ye donc même que intimité déjà yaki mais ozo mekaka ko kuba moi kubanga mo bo meko na meka na okoka na sens moi bon maintenant kibonga boye na bana déjà komi mona kina na kala kwa moi sina loba na loba en fait na moi si au sentiment qui me bali pa na ezalate okende ko mona ke petite ana boye pa na nge yate ezana muté. Voilà, c'est bien répondu donc. Et arrivé là, bino penda pour ba mingi ba mi ba lebele ba approche bino, ba ya kaka pour ba escroquer bino, peut-être abimina yo, a komi ko dénigrer na mi sa batu mais et arrive à rapper au lini mobile pe alingi yo pe makasi. Alors là que so pe mbanda ya moi cité pour ba un problème na PD et alors on a problème na CPI. Bon, so ko yé na ndeke bitumba akobeta yo sérieusement. So ko yé pe na ndenga reçoit na o kakutu te. Parce que beaucoup ta rappel na bas na mobile mo boy alinga bi ngaka yo. Ayo ka personnalité bo tambola bo ke ba staff partout et arrive à rappeler. Pourquoi pas? Naza témoin au killer. Naza vraiment témoignage vivant. Ya okutana mutu na 5 ans. Na 5 ans. Oyoyo. Ba soto bike mbandate na kosi. Mbandate na kosi parce que aza mutazaki pe bogar. Azaki pe so tali obi mobali ye vraiment telemi parmi mi bali. Nasaki na bambanda. Mais eloko e banda ko kamusa ngai moko. Devant ba rival na ngai, devant bambanda na ngai azopona ngai azotika bango. Oui, na miso abatu, so pe discussion, so pe ko sona malongo linga kenanga. Donc baza penza o baza ke balinga kabiso penza na sens moko normal donc dans un bon sens. Mais ils appellent ba mususu pe OK. Akokuta kana mutu moko oka bon. Mususu ayebine vraiment importance na ngote eto. Bien peu ba fille pe ezala pet mobile mo ba yeka zio bo asakana ki donc ngapena trouvons ka bon déjà comment ba mo ba désavantage na kata ba makamba ngoti okuta pe na mobile mo oka yeka anaye ba pepe ba pede on peut bazala ndeni omona wansa ka lingina na mutema na epenza te da lingio kaka tika kaka yeka ko sa mo le mo pa le kanenzela musu pe na profit po ba binini ke biso tozali ma dans biso ne totini boto salaka mutema munene pour que biso mo na to mi benga bana mama biso mo to mi benga bana mama to zana mutema munene to salaka na ba mutema moko oyo ke muta kokosa pe mabe muta salio mabe mais et comme ina temps moko boye au moni epé au jira ki pe ke na kolobisa ke système te metan otali bobi aka mutu na sa nini na limbisa et on mona pe quelque part pe koza na mne yo pe ozala kazoba oza mazoba te to na mtema na biso moko wa vanga na lobango to za mtema na biso moko maintenant ezala ka selon éducation pe na éducation c'est un caractère na caractère exemple tu me super bien limbisa te bazape to na bité ke bazate bazape mais na mona vraiment cause être gay ou pédé mingi to sana moi mtema moko boya ko limbisa moi mtema mombo ya saboter makambu. Le preuve en est que totambola na nzaba finga biso mo pe ba obelela ope mais mo pe bo le ko sapelo kwa mto yo kate ko za na mtema ne pesa mpe mutu nyonso te
epesa me mutu nyonso te. Donc tokutanaka na bato mpe oyo ke alingi yo penza, adio vraiment atio vraiment na première position. Oui, malgré que akobanda akoki pe koyoko soni quelque part que na alaxa bato nyonso bona bo, mais na parcours na yaza toza pe mbala msusu pe ba ebi que quartier na ba ke wana ko mbala ba pede ayeba azana mepe bazali pe bazali. Donc oui, tokutana pe na mbala ba ko kiki alingi yo à chérir yo penza se retrouver quelque chose en pe na bambanda quelque chose pas osa pe na bambanda mais bozakaka bazali bazali ayi banke ngape au moins pe banke discussion pas yo ki pe yo pe balinga ko pa mutu tel ba asili ki pa so pe ça je pe ke luka mutu wana pa ko kende pepe aluki pe aluki pepe so pe bitumba so pe osolola ba osolola so pe ke za ke tika ya otika bazali. C'est bien répondu dans le roi. Nakutana garçon mobwe. Obeti na lisolo obike. Soko bimana pede aleki mwasi na ba mouvement bo sala rawana et sala raye penza na ebiteye a préférer na ka ba pede. Soko ba mouvement ngezaka ndenge nini. O eleki ya mwasi. Soko bomina mo bo santandeni. Et sala rabino bien to passe dans bo kabola ka sentiment ndenge moko tondeni. Bon, bientôt passe. Ceux qui est là, quoi, n'est-ce que ça la passe même temps ça la ngote. Yebisangai. Et loko izo soit. Mutuni na ngwa linga kabela pa ke hôpital, pa ebiki na hôpital kuna ba tube tonga. Et ça le quoi bon. Bon, ceux qui vont ça qui passe. Que ça la passe. C'est que na ça la ngote. Mutu na mutu à se retrouver donc akutana à se réjouir na tango azo sala nini rapport. Mutu na mutu pas na technique na ezapelo kwa me basi mususu abalola bien ebinte ni basala ka ebinte ni basala bino ne bo balola kapena penza kitoko bon ça dépend na ko loba ke oui so na bi oui c'est que pas nanga pas so pas nanga penzo okuta na ba enfant meki akangami non ko nzima ngo so balobi nanga bona loba oui na loba oui parce que tangu nazo sangana na partenaire nanga il faut na satisfaire ye na nyonso po atuna me amituna peke na okende ko luka nini libanda donc tangu na moni yo tangu zana ngai ye bango ke il faut nami ti accord à esprit nanga epa na yo il faut na ti accord à esprit pa no bon ezapona mutu msusu ayepa bi nazo meka na meka kaka mais ameki bakosa biso pe atikali na ye mais qui pas meka après quelque temps après biso anga vraiment osa vraiment to convaincre nga na eka pona meka na mona quoi izala baje baza na bon donc technique wana ezali te ke o so pe to côté la ngo classe so pe nteza selon mutu na mutu nga talaka mutu mususu pe minga mipesa mingi na ba film pornographique pa tala pe ndenge ba tactique ngo salamaka mususu pe ami bon ezaka selon talent na eka selon ndenge alinga ka bi ke nga vraiment il faut na multiplier travail na nga na ndenga bo ezali dans ce sens là dans le roi ça rend bien vraiment ça rend ça ne pena bien na ba côté wana ba côté wana ça rend bien dans le roi siko en tant que père éducatif ba malade ben fait éducateur ba malade nini oyo beaucoup talanga nango ba traitement ndeti nini ba sorte maladie pour ba yo ka ipare ka hémorroïde au moins mchopozo bimayo ba maizo bimona sima donc ba pede belé to ka ba okufa charge ya mai na mkongo siko bo traiter ngo ndeni ce qui balobi que ba pede belé bazo kufa pona o so ki charge na mkongo la na lobate ezaka ndenge moko pe nazo pesa ka exemple pe kaka nazo kepe mingi pa basit ezaka lokwa moi za mal propre mais oza peka na ba infection pourquoi pas oza kana ba infection akozwa peka ba infection okepeka hôpital ndenge moko pe ezaka ba pede mususa za ne propre te aza mal propre oui aza mal propre so ba bike mai ne kino vande ke vanda neti wapi Congo na mukongo za archi faux infection epesa tango yaka na nzoto mutu ekendaka kokuta eyeti eye kosala oyo ekuti wana ye bango ke
tango ndenge tosisa rapport bongo tango osisi rapport soki kandeza soki osisi kosala rapport soki ovandi osali kwa moto aza na position ya ovanda na vase soki oforce ebimaka mpenza omona ebimi malgré ebima nyonso te mpo eza nzoto etikali ebimaka mais non il faut komela baantibiotique mingi yango mpe toza na centre na biso bacentre convivial ezali bacentre oyo bapesaka biso traitement eza na cadre PNMLS moto etia biso bacentre wana pas docteur Hilaire, je le salue en passant, mon docteur que j'aime beaucoup, docteur Hilaire, coordonne à biso. Donc, kuna okosa traitement na yo très bien. Bakolandela yo vraiment en 100%. Donc, bakenda kuna tangu muta to yambi mutu soki eza na kaya ya hémorroïde bakoluka ba traiter yo ba eza en base à quoi hémorroïde ningo bakateka ke pour passer rapport na simande obela hémorroïde te msu basala ne msa makasi mingi mtu msu azo atami ya kovanda mtu msu pezo atami o tambola mais to zapena ba camarade na biso msusu balingi ko tambola mingi a tambola sisi so akutana partenaire mo bo pe pa sali pe ka mbangu ko po va pe na journée mo mso bet pe na 3 ba jeune fille pas à la accueil puis là abimi na mobile a silisi a sokoli a passer accueil du côté msu oui to za pe na ba mina biso msusu bazali to benga ba professionnel de sexe baza game baza ba PS ba professionnel de sexe donc ba on na moyibo ya ovanda na yo sasa msana ni tonga aussi sana butu akepe rod bazali bon akutana mibale misatu 4 5 bazali akutana bon pas par rapport ne bien. Alors ça peut rapporter bien après et s'il lui peut assis ça ya sokoli maina et dans ça ngo ezalongo possible que mutoko ça que na journée adimana 2 3 ou za professionnel de sexe mais tant qu'il n'est ngala za professionnel de sexe te na za MSM mais na professionnel de sexe te dans ce sens là donc ça pourquoi pas ça là ils appellent quoi quand vous appelez na mobile na yo bondenga na yo vivre na mobile na yo boye bosali na tongo 12 heures après sous à 5, 15 heures sous à 5, mais combien de fois? Ils ont rendu moto pe na sima 3 ou 4 personnes. Wa siko au soukande ni moto na sima. Pour dire ngonde. Moto na sima. Déjà ils ont déjà locaux déjà comme habitué nango. Moto ou pas oui. Okoki koyoka moto. Mais oui bah pourquoi na ki moto wana? Donc nous sommes moto en affrontement. Kutango affrontement ne sami sala vraiment mobile msupendo bibiye na omelele babiloko avimbise loko naye okuta pena mutu pa binga pena ozela ponga pesi na tamana bi yo okosanaka mukono kozwa yo na menga bi nga pena linga ka bata bongo po yo kansi ni keton yo kaniki na omela bon nga pena ibiki na okuta na partenaire tango les autres kaka sodo kende tumbati ye koto a charger a bongisi minduku nyonso bien ngape kuna ko bongisa pe kaka bien pona ebi ninke tanto so kutana soit égalité soit ngana opile ezala na ka bongo dans le roi ba misu balobaka qui ezaka envoûtement peut-être kindoki to ba mibali kara ya science nde mutu ba non pour mobile normal be pas linga PD ils a raté. Quand il faut moi ba science mo boy ba exiger kuna il faut bimangana ba PD ba misu ba eza kindoki eza normal te ba pesa bino mo ba biloko ane belé ana est-ce que ça vrai likambo na yo kango mi persona yo kiango na sekaka na seka mingi soki ba lobi ke ezalaka kindoki mais combien d'églises etoni na Congo te na monde ba okoko délivrer kindoki wana te soki balobi ke eza pona bata science mutu basali bongo bon eza mutu mususu ayebi ke nga na bandi vio na 4e primaire mwana na 4e primaire bango mibale ntango babandaki wana se ya ban to na nsima ndako wana bazalaki donc wana azalaki na science banda 4e primaire ne wana to kindoki wana bandaki bon au moins teza non soki balobi bongo eza lokuta et ya plus nga na yebi neti na nga mutu oyoyo aza pona na kiski batindi kekende ko luko bimana mo mbali ngai dana mikomisa mwasi kisimba te ngasi na kutana na
habité na tinda bino mutaboite akobima na mobali normal au fluo ana izana ngade na mikomisa bansi ngade gens na ngade apede abima na ngate so comme que mutakisi moko boya abima na pede c'est que banda kala déjà bimani dana ba pede banda kala maintenant ce quoi ko combina ngonde siko na kisi na ye ale bango bakei ndemo babaka ke ba pede bazana kisiti oh ko uzapenga pena ko uzabana kizwa kisi na quelque part ana kinde na za pede bona comme ce ko pratiquer kisi bwana selon ke pede na ngana zana kiso singa ke memela biso bo sala boy neto na ka mikolo baba niko basambu sibino kote oboni miso témoignage ngabitin amis a sala pour misala c'est na olka base na oui voilà a sala base na aluki base na alobi na lobi oui so pensa ki abongoli mutema gloire à Dieu et ça peut ba film soupe ba kenda ça peut na ba film susu pe ba kenda kanini ba kenda pe kokota bandaka nganga basala pe makambo ya lobi wana pourquoi pas pépé ma koko salon pourquoi pas mbal pe msuba ko sa pe ka ko pe ndaka ngapo bas pe ka donc eza ndenge mon ko za c'est long mutu na mutu mais soki balobi ke bato balinga ba pede ba batakisi bakosi poto zape na ba chéri mususu o bazara okay ya bakinga na bandanga ba no linga ba pede na âge à 13 ans mususu abi 12 ans mususu abi yetanga ba âge na okende na kina ba âge likolote 12 ans 13 ans azaki na kisi mtetinda ki et ça la sentiment ya mutu poza na mutu mususu azabona utu ngana zaka na tonton moko boye azaki abike ngata na bimina mwasi ndenge nini suka fuka na bimana pede pona wakana bien boye bisanga suko déjà c'est un sentiment na ye trop quand un sentiment mutu te quand même dans ce sens là voilà dans le roi to komi ko chité na suka émission na biso moi liloba suka moi conseil ba dédicace mbala moko koti mbala moko na kati. Ok, conseil na koki kopesa na biso bato tozo bato bazolandanga pardon na koki koloba ke PD azali demote ko azana sata na mo azana maseke na mutu po mutu mso amona ka PD kazana sata azana maseke orke tam susu PD azana ba talent pe azana makambu oyoyo mutu tam susu mobali normal akokosala ngote yango soki nzamba kosunga biso na mikoleko ya okokisko na ngai wana siko na sengi pana okito sala siko selon importance ya mutu siko otala ba talent o ezara pa ba pede pour parce que tu marches kana bino na à chaque pas OK na ba restaurant minene toza OK na hôpital toza OK même ata bolobi ke o wapi tozali o bala ta fait tozali ami bombi na ye ami lingi na ete ke zala ke baloba mone soki ndeni te mais azali bongo siko nini il faut otika mutu asala oyo aza parce que toza banzambe te mutu moko to ko bani ke nde nzamba kela ki obwenga pe na keli mutu nanga o boy poza bote nzambe mo mutakela biso ye moko ayebi nini o azo akosapa na biso donc totika ko conseil ko pesa bato ke totika ko mona ba pede lokola babiloko moko boy oyo aza ndoki to aza nini soka za nini ponga lo bango asoki na ndoki ça va prier ngai na zonga normal po atana biki na zonga normal to zana baninga pe mso ba zonga normal mais ba symptômes ça toko te oyo aza bo c'est que silité c'est que zat c'est que zali ezalaka nature oyo ebotamaka na kati ya mutu ndenge moko mwasi akoko botama azana mwasi mais abotama na nature ki mobali c'est ki mobali mutu e dominer mutu msupe mondo wali msupe ko botama na moya mobali mais abotama na nature ki bo mwasi donc ki bo mwasi ne mutu e dominer wana nde eza yango wana donc na pesi mbote na ba camarade na nga nyonso na pesi mbote na PCSP Mobimba na Ilori Center na pesi mbote na cordon na ngai Dr Hilaire mbole na pesi mbote na Dr Nancy na pesi mbote na baninga na nga nyonso ba MSM nyonso na pesi mbote na Doris président na biso ya les étoiles na pesi mbote pe na baninga nyonso ya les étoiles les kiri nyonso ya les étoiles ba fan club na biso nyonso ya les étoiles na pesi bango mbote na pesi pe mbote na oyo nyonso azali PD na kati ya Afrique pe na kati ya monde na pesi mbote ya l'infini pesi mbote ya yo angwana ya Mathieu Galant VIP na pesi bino mbote ba gros bisous voilà numéro 4 numéro pour ba landio ba sepelo peut-être ba pe na ba question musu ba ko poser en coulisses. Bon mutu akoko benga ngai akobenga nga na 082 75 14 990 082 75
14 990. Merci. Voilà, merci. C'était là votre émission Canal de Star. Voilà, bon, s'abonner toujours, mamba bien, ça m'a cassé. Bisous, une émission, la bisou, on a limite, to kota partout. L'autre, c'est dans les rois. On a battant, on a belé, à plantaka, à ça, la mambo belé, mais bon, après, to bandouzaza. Voilà, bah, dédicace, nangai, na papi, koukoumou, autre, m'a dit, mais c'est les livres, vrai. Jolina, y koukoumou, famille Moussaï, Mobimba, Ornella Moussaï, Kindo, Keza politique, Madame Mujinga, Babijé Belenika Diamona na François, moi na poto ya original, John Lumbi l'exceptionnel, Joseph Fantele, na si ma caméra, Jean Libongo, Aïna na Libongo, ala yaza na égarte, voilà. Nabosani camarade nanga Sandrine Lutinda, nabosani ote ba gros bisous na o merci pour na nyonso. Voilà, merci. Na batnia so bolanda biso bo continuer toujours ko s'abonner to kuta na numéro e o ekoya. Voilà, ciao, bye.